Nde tozoloko de papier elenge ya Congo. Glodidi Asika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro. Ben voilà, très chers internautes, merci mingi na confiance au bopesa émission Oyo, mais ni plus 100% polémique na kati ya site na bino bolingaka mingi elengi ya congo.com. Donc merci mingi na ndenge bo permettre biso to kota sur na ordinateur na bino, tablette, tout consort vraiment to lingi bino mingi na zalaka wana puna ko sepelisa bino puna osala o bino bosengaka et le nom na sepelé que to yambaka ka artiste tout parler kaka te na actualité mais to ripi ko lobela sujet morobo. Donc lelo sujet à lelo avec Rit Punga to rozwa to ko lobela sur Facebook, bolingo ya Facebook, mabala o ezo sala ma mikolo ya Facebook. Donc to linga na Facebook to zo boya na Facebook to sala news na fait donc to zo baby ça peka na Facebook. Et lelo na zo population a to na bondal c'est Paris, ba na bondal ba loba ke bondal c'est Paris. Donc to zo na commune ya Sylvie Meta moi ça ba fossette lokola mimi ke lo pungi na majesteur moi ça va fossette la mbinga zorienne la femme de son mari ouais tozwa ba public eza na bondal c'est Paris et tozwa bango ba pese la biso vraiment bolingo ya Facebook eza mabe bolingo ya Facebook eza ngo malamu et là sans plus tarder vraiment tozo ko avancer na confrère nanga otoza na ye Albur merci vraiment pour la collaboration avec cette émission menu plus 100% polémique wana monde ko mobile. Bonjour. Bonjour madame. Ouais, si j'ai l'habitude de lelo ezake bolingo ya Facebook. Est-ce que vous avez Facebook? Oui, non, on Facebook. Ouais, mais Facebook bolingo ya Facebook eza ngo mabete. Tant Facebook tant que réseaux sociaux ils ont ba bien on a ba me fait non. Ouais. Yango na. Eza mabete. Pour moi, tes gens ont je linga na Facebook. Oui, dans une copine dans un action. Linga na Facebook. Linga na Facebook. Ouais, ça se passe comment bolingo? Bolingo ça se passe bien, c'est-à-dire on a une bonne relation on a été siko déjà deuxième année. Beaucoup tanaka. To bosuka na Facebook. Na Facebook karaté. To kutana to rane chaque jour. Si les loges to rane chaque jour. C'est-à-dire ma belle là je te salue hein. Kombona ni to koyeba. Koyeba comment on est caprice. Donc boyeba na caprice sur Facebook. Sur Facebook. Si le lope boza. Tout ça na. OK. Et voilà, et grand frère na biso alobi kaye alinga na caprice na ye na Facebook eza ngo mabete et voilà wana tozo continuer kana ba interview na biso na zo ba frère na biso baza na ngambo oyo. Wana bonjour papa. Bonjour. Ouais papa nanga sujet nanga ya biso ya lelo eza bolingo ya Facebook. Papa za na Facebook? Oui, na za na. Bolingo ya Facebook, mabala ya Facebook eza ngo mabete. Eza na mabete eza ba relation. Eza selon plan nzamba établi boleka par Facebook pour beaucoup. Facebook bomona na te, bomona ka komona ba photo, bomona na boete physiquement te me bolinga na bino ya après. Mais ta bomona na suka bopesa ma mero bomona na bokutani. Eza mabete yo pe de jolinga na Facebook. Te na sa ile kwa na te. Siko point. To eza mabe parce que ndo uto lobake muto oyebi ete tamsa eza elima photo na yo. Yo uto loba amakamuke nzambe muta permettre. Eza mso eza o nzambe permettre esimba ka même so esimba na ngote suka peka na Facebook bongo. Par exemple muta oza na Haïti oza awa boso na Facebook bolingani. Comment que ozo nourrir nani espoir na yo dans les vides mutango mona été. On a peut-être na papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Ouais papa na biso est-ce que vous avez Facebook? Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais si je na biso ya lelo za bolingo ya Facebook eza mabe to malamu. Bon, ils dépendent na mutu ndenga ozola ngo parce que amour virtuel les ala nango. Eza. Tu as les ala. Si yo bo déjà arrivé là au linga na Facebook. Pas ko linga mais avoir des amis. Mais soko yebisa soko zui demande ya fille et pesa kondeni demande ya fille. Moi batindelo demande on dit ma ngondeni. On attend la non elongi na so kaza bientôt mabe ou soit mutu na yebi. So na monike na yebi donc automatiquement. Soko oyebi taza elongi toko. Osani. Bon, muta proposer ngazala mina ngana oboya pourquoi? Soko so alingi yo. Ko linga na senge to monana. Après bolingani. So ki na osepela na e. Ouais, voilà, on continue avec notre ambiance, mesdames et messieurs. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes à Bandal. À Bandal, c'est Paris. Donc, on continue quand on a interview na biso. Ah non, on a concert nangan, donc on a biso moko ya moi si. On a bête la biso du solo ya. Il y a bolingo ya Facebook de la ramabete, ma bête. Bonjour maman. Bonjour. Ouais maman, tout le monde a Bandal, c'est Paris. Si on a biso ya le leza, sutozo le bela mabala ozo salama na Facebook. Oza na Facebook? Oui, oui. Si ko yo bolingo ya Facebook za normal pour na yo, comment on recevaka eloko wana?
En tout cas, bolingo Facebook pour nanga za malamu te. Malamu te pourquoi? Pour mutu boye bani te kaka na Facebook boye bo muna te kaka boye bolingani pe kaka na Facebook. Eza mabala o ezo bala mapenza o mobile ana penza lobi moi sinanga na zo na Facebook. Mabala bongo esuka ka ba problème. Esuka na problème, c'est ba problème yo déjà o yoka. Boye bani te bo muna te kaka na Facebook, c'est kaka na Facebook donc plus tard makambo ezala kaka soit mobali aye koyeba moi si caractère moko bon so ndenge nini baye kabona kaka. Mais déjà ceux qui étaient aux na Facebook so demande il y a moi mobile parce que tout le monde nous a marié dans alliance demande il y a moi la mobile au recevoir onde. Non na boyaka. Boya pourquoi? Na boya pour ekulka ba problème ndako na ngai na libala na ngai. Donc yo na Facebook no ka babas na babas. Bana basi na bandeko o mobile ayebi ki mobile na ngai bi ki o to so na ba oyepa yi ba très bien. OK, merci maman. Oui, voilà, mesdames et messieurs, tous continuer quand ambiance na biso na moni grand frère frère nanga mokaza. Ah bonjour. Bonjour. Ouais, yaya aux na Facebook. Oui, na Facebook. Mais le to le bien ma bala Facebook. Surtout bino ba jeune garçon bolingi trop ko tia ba fi matoi na Facebook pour na Facebook on comment na mi bal o baza ba pere ba ko kana bon ko linga basi physiquement te ba comment profiter na ba ko sala ba testo mo boye na ba message pour basi la ba fi o ba se pesi ba mais yo yebisa biso na bolingo ya Facebook pour na ozo aonde. Bolingo Facebook et ya mabe. Ya mabe pourquoi? Pourquoi? Mutu bomona na te. Osola ka na Facebook. Oui, bien état d'âme n'a été. Les âmes bala et belé les réseaux salama baebani à travers les réseaux sociaux. Te ngakoloba et kozala ami moto bunga na nae. Hein? Mais to yo retrouver bo to kutani na Facebook. To kutani na Facebook. Soki deya na sepela na wana bien. Mais mutonga na ebité. Na ebi état d'âme n'a été, na ebi place à outité. Pourquoi biso ba artiste? Biso ba comédien. Au mona, moi si muso atala on a poto, atala partout. A sepela na yo. Bonjour, bonjour tonton, bonjour. Nos artistes, aux artistes na sepela na ba film na no tourna. Ya mabete. Olinga siko so alingi yo, so alingi yo. So alinginga. Ah, olinga linga. Po moi bisika na pe mbongo eza. Te na oboya na ngate mais quelque part na otana non. So kaza bien. So kaza aza respect, aza poli. Mais yo liboso a utolo ba ke bolingo ngweza la mabe. Te ekozala mabe ekozala bien. Ah ekozala mabe ekokozala malamu. Oui. Loka bato ba sala on va continuer. Tala, moni biso. Chaque fois na côté na Facebook, on a tous les messages. Bon continue le message tonton bonjour. Bonjour. Mutu musu boko lingana na Facebook bo lingana pe bokutani. Bo solo la. Bo personne pe boko ba fiancé. Bo balani pe. Po na ebi pe ve na mo boy. Jigoro kano akenda Afrique du Sud. Il y a lingana Facebook. Alinga te me bando so na mutu na Facebook. Papa a proposé pe bengise kuna. Vraiment. Mais après tout le monde bébé mineur bonjour. Bonjour. Vous avez un Facebook? Non. Vous avez un Facebook, moi je peux te poser question exactement la monde de connexion mobile. Bonjour. Bonjour. Vous avez un Facebook? Ouais, na na Facebook. Bolingo ya Facebook et pas na ozo aonde. Bolingo Facebook et pas nanga na zoango elo nyonso ya na mabe na malamu. Et moi na zoango bien, et moi pe na zoango mabe. Mabe ezaton bomona na raté, so bomona ni déjà ata bolingana na Facebook wa déjà comme da malamu. Donc yo po cha basi lito na Facebook. Mais so aza kitoko, eza pe place qui eza pe place pour bakuta na raté. To kutani na par exemple na ba. On est na âge no bala no lelo. Bonjour maman. Bonjour. Ouais maman bolingo ya Facebook et pas na ozo aonde. Déjà yo kango? Na yoka kana bana ba jeune fille bidenge ba na yoka na ba mike. Na ozo aonde. Pour ngala mona ngo eza normal te parce que moto oyeba na été vandi na été boyeba te okutani pe na été na Facebook bolingani. Mais est-ce que so mona ayeli o mobile moko ke azukutaki na Facebook? Na olingate. Na olingate wana. Za ba misu ba balana. Kana ba menga po nanga na olingate po na mwana nga. Ce que conseil no pesa na mibalo ba déranger bas na Facebook na baso ba déranger mibali na Facebook. Ko eloko ni sama Facebook bon déjà biso to kopekisa ngote. Biso to kopekisa ngote. Sanani. Biso to kopekisa ngote ba longola ngote. Po ba sa tia bato ba sa ba bilona bango ba mindele ba sa ba bilona bango. Bino pe bana bokoti na ba rythme biloko wana. Bon, moi tout cas tango ezate mais pour nanga sumo nanga na mbali ya Facebook na kolingate wana va solo. Merci. Et voilà la moni concert nanga bonjour maman.
Bonjour. Ouais, sœur Nangai, oza na Facebook? Oui, bien sûr. Bolingo ya Facebook et pas nous onde. Ben, eza bolingo nande nini? Bolingo pende kolingana, jomo bomoni atindelo demande CP na ye. Uye kande babimaka wana CP na ye otindele demande ndimi pour déranger bolingo nous onde. Et ça la kondeni. Nga vraiment na préféré ngote. Mais déjà arrivé là OK, balingo na Facebook. Ya kanango mais na s'intéressa nango vraiment. Mais bosuka ndeni ça va kasi o s'intéressa nango te c'est bien bosuka na ndeni na mibali yango. Parce que mibali yango bazalo kwa sonzo. Nga mtabongo de préférence na bloqué kaka parce que ce qui est intéressé nga pensate. Na bloqué pour toi inviter beblo msusu. OK, merci. Donc yo pensa bolingo Facebook ano linga non. Non. Ouais, réaction na par rapport à bolingo oyeleka na Facebook ozo onde. Bon, moi particulièrement dans le bas Facebook n'a pas utilisé mais Mikolo n'a pas utilisé vraiment té. Mais avec ça pour l'instant c'est pas vraiment bien pour la jeunesse tout ça. Kolingana na Facebook tout ça donc ils a vraiment des avantages quoi. Mais pour na même bana miki, bano baza ba mineur donc baza tout le temps en ligne, baza ba téléphone, baza en ligne. Bala la ti 2 heures. Mais sous bala la ti 2 heures tout ça 2 heures du matin donc sans que ba parents ba contrôler bango moni. Donc c'est un peu le mal avec ça avec ces systèmes là. Mais en fait, ils appellent à moi ba avantage nango et permettra moi ba tout ba évoluer quelque part dans l'entreprise tout ça avec quoi connexion des amis tout ça donc Batebele va évoluer en anglais. Mais quand ils ont Batebele ba na Facebook ba na Facebook. Oui, Batebele bazo bala na Facebook ba kutani pe na Facebook oui ça existe aussi mais pour nanga selon ngai donc nazomona ils ont désavantager beaucoup plus la jeunesse tu vois parce que si ceux qui ont na moi limitation moko boya ba âge quoi ils ont un peu mieux donc c'est un peu ça. Okay. Ouais. Mais ce qu'on te demande, il y a fille mobo atteindre le ou accepter demande à ma fille. Demande à ma fille. Bon, d'abord, je dois d'abord connaître la personne parce que je n'accepte pas facilement comme ça. Parce mais elle a de belles figures. Ah ben voilà, on est un peu difficile, mais s'il faut quoi accepter, bon, on a quoi apprécier, ceux qui n'ont apprécié, n'ont accepté, ceux qui n'ont apprécié, n'ont apprécié. Donc c'est un peu ça. Sur Internet, on continue quand on a le ma, ou on a PC Bambo Tinanga, Maître Jacques, voilà, voisin TK, vraiment de Paris, vraiment Bambo Tinabino. Bonjour. Bonjour maman. Ouais, mon frère, au recevoir quand les relations, oui, ça la relation, de Bolingo, Bala, oui, ça la Facebook Mikolo. Comment tu reçois ça? Mabala, pour na Mikolo, to pour na bana. Pardon? Mikolo to pour na bana. Nama Mikolo, donc en général, Naba mineur, pour pas mineur en gros, puis côté ma Facebook, donc en général. C'est que moi je peux dire, Ezara, mon communion, relation tout. Droza na venimoko mais et comme besoin musique même droza na venimoko et comme besoin musique tam sur relation musique et comme besoin musique. Juste conseil ça que la personne au moni a zo déranger auto yo déranger so moni a sérieux. Tant mieux. Mais sur Facebook, comment vous saurez? Sur Facebook. Maman, au ça n'était pas ça puis so qui le moins ça me to na biso. Tu vois? Nga conseil na pesa ka na bateau au bazali biso nous sur ba Facebook. Relation au yo mo relation ils ont qui bête faire 4 ans. Ba benne pour na ba biso tant zo ko là. Et moi passe pour mon ata soutien moi si mais le lo bana à cause de Facebook bazali faciliter soutien ko tout on comprend. Mais déjà comme là ko linga na Facebook. Son abi non na kosi. Olinga no facilement pe bandima là. On se relation no tsuka na ngondenge nini. Comment tu gères? Son na tinga ngoma relation avec Facebook na senga nema mbongo mingi. Oh, donc olingi fille proposer mon comment pourquoi? Aux artistes. Na yeba non. Mais ce qui est arrivé que yom to lingi. Son na lingi. Ouais, yete mta lingi mais yom to lingi. To solo na biso normal. C'est ko suka na ngoti wapi? Pour ça, je suis na kinso nga na voyage to kutane ça et ça nga bien. Siko na ba mina pe o baza ndenge moko na yo pe ça ba conseil. Ndenge mona nga ndenge. Ba linga la mo pe na Facebook. OK nga ya mabe makasi. Baza ndenge moko na yo parce que bo sala ka même métier, bo sala même travaux. Bo linga na musala bino ko linga na Facebook. So na bon c'est bon pour na blague to sala moi elle msusu yo komo na yo. O pesi nga ndenge biso na kumla to boka raté. O pesi nga komo na jouer na kombo na yo.
Ouais, voilà, très chers internautes, déjà chuté déjà vers la fin. Il y a deux bonnes abus au sujet de qui bongo, bolingo ya Facebook, ma balle Facebook. Nous avons frère Nangamo Kwaza Mupandi Nanga, bonjour. Bonjour. Ouais, bolingo ya Facebook, comment tu reçois? Ah, bolingo ya Facebook, bon, moi vraiment la santé vraiment bien. Vous avez Facebook? Oui, on a Face. Maintenant, nous arrivons là, que film en bois dérange ou bien yomo au dérange film en bois arrivé là, non? Bon, et ça arrive déjà, et il y a déjà plusieurs fois. Comment tu reçois ça? Mais na santé vraiment bien. Puisque c'est le par exemple, une fille à Madagascar au déranger, tu n'as pas même les moyens comme à place à Zali. Mais elle a ce moyen de vous inviter par. Bon, depuis pas on a toujours que ceux qui a dérangé au bandeau solo la et comme à un moment mon cause que non s'il y a moyen tu m'envoies l'argent tout le monde en a boy. Nous tu n'as mon atteint la bonde. Vraiment, mais conseil nous paie ça na bateau basala. Vraiment conseil nous paie ça na bateau basala kango. S'il y a moyen pour n'engager batika, puisque ça le rôle de vivre la femme de la nuit. C'est pas normal, tout le monde a raté, on va vivre dans la fille, on a Facebook. Merci. Et voilà, on a sous qui sont bongo na confrère Nanga, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, à Burio recevoir à suko relation on parce que on a mutu ya média parce que bozo ko éduquer masse, c'est que ça une telle chose pour recevoir on. Bon. À ce qui concerne Bolingo Facebook, bon, Facebook dépend aussi de l'utilisation. Le rôle à Bisso, chroniqueur, il y a un site internet, le rôle en Detinga, Facebook nanga nazo utilisant pour na musala nanga. Je suis là, je suis en train de partager ba émission nanga ba mamutu na Facebook. Donc au étalinde ti ba relation mususu des fois même ba demande d'amis mususu na répondre en côté. Je réponds beaucoup plus na ba o na ebi. Donc à chacun de nous a sa vision soit son objectif par rapport à l'utilisation pas à utiliser Facebook. Si vous na ba to ba bala na vraiment lelo vraiment que ba vanda na libala ba uta wana Facebook ba na Facebook conseil. Mais le rôle n'a aujourd'hui que na Bali na olinga jamais moi c'est na ça la Facebook et puis tu n'as occupé jamais olinga na moi c'est na Facebook pour un jour to commander tu na mariage. On se connaît pas. C'est quoi ça on est aussi trop de déceptions. Trop de déceptions beaucoup fonna que linga rande na Facebook. Mais on va bolinga ba Facebook on est un peu sérieux par rapport. Non. Vomena linga koka o nazomona ke na linga moi soit na makolo ala na Afrique d'ici soit na États-Unis na ndakwa Obama. Donc là je ne peux jamais le faire. Merci pour la réflexion et voilà très chers internautes comme je viens de le dire que tous déjà chuté vers la fin donc tous déjà na fait na pesika grande famille il y a site oyo elengi ya Congo elengi ya rit pour la femme du chef ba mbote na bino nyonso ba mbote na Claudie Diasuka Tracy Mbelenga ba mbote na ngai na la femme de son mari Mimi Kelo Lambinga Zorienne moi ça va Fossette moi ça Pembe donc Bobby Mimi Kelo dans mikolo na ye quoi donc sert à Palin quoi et d'où une nouvelle collection na moni maître Juppé Lor Lia tout na moni maître Jacques voilà na moni Guilain Vamba nous na moni voisin Teka na moni Dakale na moni Charlie Longoma voisin Teka vraiment bambote na nga ya trop na bino bambote na nga na ba amoureux nyonso ya émission oyo amoureux nyonso ya site oyo elengi ya Congo ba tout ba ponsa katan ba mona ba émission na ngai kotindela nga ba message ko pesa nga ba conseil vraiment nous sommes là pour vous nous sommes là pour vous servir vraiment ba conseil na bino ekota kambala moko na mutema parce que toza wana pona koyoka bino merci na bino nyonso merci na bino nyonso obo soutenaka émission oyo et là vraiment na pesi bino rendez-vous kaka na mbala esima peut-être toza na thème moko peut-être on est invité to yembe invité vraiment toza vraiment ensemble et ba bonne rigueur na kaka na Chiquito parce que l'artiste musicien ba sala accident groupe nyonso ya ba musicien au ba sala accident donc y compris na Chiquito zala na 4 parce que c'était prévu très cher internaute na yembe la bino vendredi mais contenu ka ya temps et puis ça a été bon guérison na yo moko Chiquito vraiment un artiste sympa
donc bonne garçon na yo merci mingi na confrère nanga Abir o azalaki wana nanga merci na bino nyonso artiste comédien na moni mususu pe aza Alexandre azaki na sima ya caméra ko azaki na sima ya caméra les locaux vraiment merci mingi na sepela mingi ko travailler na bino vraiment merci na bolingo na bino pour na émission Omeni puis 100% polémique et voilà on ezaki bolingo ya Facebook na tiki bino bye Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.